Tomoni bango nde bazana bazoluka bazala l'opposition moko pour intérêt na bango personnel. Je vous dis que ceux qui bango bazu même pouvoir makambo kuju bango bazoloba bakosala ngoti. Tozomona président Félix azobima ba retomber ya ba voyage wana ekomonana. Il y a un régime passé ba te belé ba kimara catholique bazonga catholique. Pona nini catholique à la gisaka bonne foi la gisaka volonté moko ya malama basene na nzambe. Mais lelo tozoloba catholique perdre ba te belé. Merci beaucoup na bande ko tuba ndaka biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Monsieur Didi Pumba. Le to bisina base big rouge to meka bosolola ba quelques dossiers où ils passé na kati ya mboka na biso to solola par rapport ya rencontre au ba sango ba sala kina mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi to meka bosolola ma tout ezole kana kati wana par rapport ya ba sango ndenge situation ba téléméaki gratuité par rapport ba sango ba sali rencontre est-ce que gratuité ne kozonga normal. Est-ce que va combattre IDPS va CPLP na rencontre wana? Merci tous sur la biso bandeko bonjour. Bonjour. Orlando na 3W Congo France ko se présenter comme bon. Comment on a combattu Gaëtan Likuma, chargé de communication à base Bic Rouge. Chargé à communication à base Bic Rouge. Mais le lot par rapport il y a et puis na cellule la lingua là. Voilà. Mais le lot par rapport il y a rencontre à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi na basango kakino ba combattre au monde. Bon, de toutes les façons, nous sommes toujours tous les Congolais. En plus, les Bantous. Qui tirent les Bantous et les Alaka, à Tato Bundi, to Benali Nengenyoso, Souka, on finit par se mettre autour d'une table pour la Kolokani. Solution à Makamo, to Bendanaki. Net le dossier à Basango, na République, parce que Batouné va personnaliser en haut. Personnalisé on a président de la République. Le président de la République n'a aucun problème dans Basango. Le Basango a un problème dans le peuple congolais que nous sommes. Parce que tant que le chef de l'État a accédé au pouvoir, et le mané à Liboso, il a qui à côté ça n'a aucun mibé qu'on place la priorité. La gratuité il y a enseignement, les adicanici à chef il est venu à instaurer en haut. C'est constitutionnel. Il y a Bibé Koli Kondi, la constitution. Chef de l'État a dit que le Bibé non dengue Bibé Koli Kondi et le Bibé là c'est pas autant à offrir. Il y a un anini à salaki ba effort pour que gratuité et vendre. Malheureusement bande qu'on a biso basango à travers secrétaire général Bango Abbé Cholé na cardinal bamonaki yango mabe pour na avantage na bango oza na kati. J'espère ba détail na nyoso to na ko expliquer yango bien na kati yani ya lisoko kane to solo là. Mais le lorsque tout le monde a ne basali rencontre wana bandimi moto mokonami o bataki par rapport aux manifestations na ba élection. Ta vie na bino sur oya kié bake basangana FCC basangana na lamuka basali ba marche après ba ko ndimai. C'est ce qui est vrai. Je veux que les Congolais comprennent. Kondima Kadima et Sengaïka Basango. Basango va prêcher à Biso, Bosembo, na démocratie. Mais il faut que tu rappelles démocratie, on a imprimé. Pour Nanini, déjà, exemple, il y a qu'on relancer. Oui, d'abord, fonctionnement et structure na bango, il y a plateforme à Basango, il y a religieuse à Kamabe. Mabe pour Nanini. Kuna donc bah verrouillé déjà dans Moutou Oyo à la président il y a plateforme il y a confession religieuse et ça la kaka Moutouyani il y a catholique vice-président Moutouyani SCC dans quelle démocratie Makamosa Makabongo donc les on dirait dans Congo to Bobabi que Moutako président de la République il faut ça par exemple Kassayen. Il faut Moussoaïli quand même attendre l'accès aux président. Dans les autres écoles, ceux qui sont députés, sénateurs, est-ce que vraiment on a une démocratie? Et cette démocratie, ça manque la transparence d'abord en premier. Il y a un dossier Oyo et comme ici jusqu'au niveau Oyo to comme il est là. Ce n'était même pas prévu comme Makuna
là où le prélat bakomisi biso. Vu que la démarche na biso autosali, ezalaki tellement démocratique, na ordre, yango wana, ils ont subi une pression na niveau ya ba congrégation na bango moko, bato bakambaka bango, de dire que non, yo église au se sur. Mais la manipulation là, tant que tu manipuler, si qu'on a niveau de congrégation, on va dire que non, ça le sous-rôle na yote à Kisango. Parce que l'église a toujours été au milieu du village. Mais yo moko église, c'est si yo pour la communiquer à 5 ans na ambongo cardinal. De dire que ado senga banani ba parti à opposition wana to sangana ne to sa nini liti moko to sa la front to bima nini ba sitting air nyonso. Ils avaient déjà failli pour l'église. L'église n'allait pas collaborer dans la politique. Quand on collabore dans la politique, alors il faut que les PO se transforment en un parti politique pour que Bissot peut-être que non, on n'a pas affaire avec l'église, parce que l'église a toujours été au milieu du village, mais on a affaire à une plateforme, mon parti politique, moi, c'est que Botami catholique. Quand on a profité de l'arme à Bissot, on répondre bango. Mais est-ce que les gens bandimi na bango, les lopé bandimi na bango, moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi lopé bandimi na bango moto ba pona ki wana ba sali za rencontre bino mo sikoyo take ba combattant ya IDPS bato bondo telemela pe bango ba longola sultan ba na politique bozong si bona sultan bazong mama nzambe. Non. D'abord tous allez un peu clair, précis. Basango balobi te que non bandimi kadima. Moi je l'ai suivi dans la communiqué na bango. Bango balobi boye ba suspendre ba activité na bango na plateforme il y a ba confession religieuse. Et puis deuxièmement voilà ils allaient na premier tiré. Na deuxième tiré, ils nous ont dit quoi? Balobi que ba encourager ba sous-traitance na bango. Et tu vas mis la pro ba KCC de dire que non, ceux qui vont continuer na lutte, vous êtes libre. Ba marche, ba dit tout comme ça. Donc vous êtes libre de le faire. Il y a un moment où on se retire. Ils ne sont pas retirés. Se retirer. Non, ils ont subi une pression à niveau de la congrégation en Bango, en Bango. Au moins, ils ont représentant de l'institution, qui n'est pas en Bongo. Il y avait aussi le représentant à Pape. Non, c'est apostolique. Au moment où on a Zambala. Le représentant à Pape. On transmettre un bon message de dire que nos rôles ont exercé les lots et ça y a un côté les lots déjà au comment quoi l'église n'est plus à sa place n'est pas la catholique donc comme quand ils sont forcément dans la politique aux exposés biso c'est ça ce que bakele ko lobela mais vu qu'il y a un Moutou il est sorti dans un discours moko dérisoire de dire que non je suis honoré. Mais c'est surtout un mot qui est awa pour la Kosolanangaï, vraiment comprendre que non, on a honoré, je suis un bon cardinal. Oh, ce n'était pas ça le cas. Si on a faisabilité, le peuple va comprendre que non, que Basango Bazan a difficulté. Donc, comment on a une injonction, et pas un bisou, mais à niveau, il y a congrégation à Bango Moko. Il y a oui, mais Ambongo a un problème. Pour Ambongo, si on a dévoilé le secret Mboko, au Moni Air, enseignement, qui n'a pris en charge. Et ça, on a un frère Mboko, pour le cardinal. Il y a procure Moubimba, l'administration, il y a procure. Si autant de gratuité, et ça y est que Bambongo wana ekwei eza lisu souté. Manipuler pas Moutouté, mais t'as intérêt intérêt na ye ataka ba intérêt na ye ke baninga nga ba cardinal tout ba leki awa ba c'est qu'il a ba frère wana mais ndenge ni ngana ni tout na ngai kaka ba gratuité yango wana combattre gratuité et puis to bele pe a kokate parce que gratuité e kozonga merci ba solo là qui mais gratuité quelqu'un na primaire si le loba na pe bra classe on zara nous mais normalement même la constitution est reconnaître quand une gratuité quand on a primaire comme ça qu'on tient à secondaire quand si tu as primaire bah changer qui est format au lieu de première à sixième bah tu as de première à huitième déjà chèque pas ça non ni avant ni bo ça ni bo misana no message wana qui est à la primaire à la secondaire pas autant non ni bien
Non, non, non. Ouais, tu es échec à comprendre bisoté. Pour constitution, il y a mutu alobi de premier à 8e. Eza constitutionnel. Par ce qu'on va bandir dans la classe, au moins tu as mon bec sans bas. Quand tu as 300 $, tu as 200 $. Binombo lobaki, binombo saki boy. Te yango wana, moi j'ai félicité le courage. D'ailleurs, on appelle ce acte à bravoure. Il y a ministre, il y a EPSP. Pour tu sais quoi, il y a d'autres tonnes au cas c'est yango. Alobi, on ne sait pas entretenir dans makambo ya mbongo, ya ba monta oyo, basango, bazo senga. Ils ont évoqué quelques frais, net il y a ba surveillance à l'école, ba traité à l'école, que ba parents ba soudoyer bango. Ce n'était pas que non ba zoa nini. Monta ba banako futa ezaka pour ça ba parents ba diviser en par deux. Non. Tisiko d'ailleurs pour votre information, à moins que ma mémoire me trompe, bazozo ngesu na table de négociation pour planifier ma campagne nyos. Merci mon amboka. Message nous repère sa diaspora par rapport à message nous repère ça ba combattre ya nini ya Lamuka, ba combattre IDPS, ba combattre ya FCC. OK, message na qui relancer na bande kwa biso ba congolais en général. Et ça la Lamuka ya diaspora tout consort, on doit avoir l'amour de notre très cher pays. Au monimbo canabiso tu reconnaître ba problème moko que il nous faut pas to kabwana pour le développement. Oui, ba couleur politique est différente, mais s'il s'agit d'intérêt ya mboka, il fallait tous alaka na bon moko lisanga. J'encourage l'église malgré ma position na yo ya zwaka ya conduire na oyo kozala bénéfique pour le peuple, il y a continué à sima. Vraiment coup de chapeau. J'aimerais bien même nos frères, il y a diaspora, et il y a opposition. L'enjeu est vraiment précieux, Makasi. To sangana, liboke moko, to relever nini. Défi, il y a un beau cannabis, bana ba kene classe, parce que bana wana ezali fitir na biso ya lobby. Ba misala eya peuple congolais a engagé, vie quotidienne et se relancer. Merci. Merci, Bandeko Balandibiso. Merci, tous continuer na 3W Congo France. Merci à tous Balanda Biso. Le autre qui est na base Bic Rouge, tous sur la Biso na ba combattre à IDPS par rapport le autre monaki abecho les andimi siko Dodé Kamba ou bataki na mapunami ou akomema biso na mapunami élection ou ba boyaki mais le losko bandimi après qu'on nimae mbutu mute kotaki na mangamba gratuité kotaki par rapport ya ba sango ba tout sango ba bobo poto be kona bomba ndobo ya bana batanga abandimi siko gratuité et que na ngununu to éviter avis ba combattant. Bonjour tozolo baboye omoni mokonzi mboka Fachi Beton azana idée moko ya malamu pona peuple congolais. Alors basango ndenge bazaki wana, je vous dis que bazalaki manipulé. Et bango moko baza conscience na bango pe ndenge za wana ezosala. Lokola mokonzi ya mboka monaki que bazotengama bazotambola mabe, rôle ya mokonzi ya mboka pe za bongo. Tonga moni muto otambola mabe zongisa ina nzela. Parce que toyebi que basango bango baza wana pona koyeba na kopesa iloba nzambe na oezali population. Mais tout le monde bango ba mi kotisi na kati ya politique makasi. Basangaki na Lamuka na FCC. Basangaki na Lamuka na FCC. Toyebi Lamuka, toyebi FCC, neti FCC ndenge zaona. Ako pesa biso leçon mon côté parce qu'ils ont fait 18 ans na pouvoir et loka malonga basalite. Alors bato basali loka moka malonga te na mboka. Bino bokende ko sangana bango pona ndenge nini. Tant mokonzi mboka zongisi bango na nzela, bango ba moni que oui, tout ça qui une erreur. Il faut tout tambola na ndenge sengeli. Yangwana balobi que à partir à lelo train est déjà en marche. Pona bango bandimi na bango Denis Kadima. O ezali président ya Seni. Bandimi mais ba défaut etikale belé après qu'on nimaye ozali ke toyebi ke ba bimisaki batu na nzela, batu na bino pe ba ndeko sala des ordres pas nini et pas cardinal mais le lorsque ton bandimi est-ce que gratuité on est aux zonga normal to gratuité kalika ndenge par rapport ya primaire. Bon ndenge za na gratuité ezali normal na constitution, gratuité ezali na article nango na constitution 43. Et le but que école primaire ndé eza gratuit. Mais na secondaire, toyoki ke ba ndeko futi ba $300, ba 300 000 francs.
mais makambo wana ezosila parce que kala mingi te ministre ye moko ako signer arrêté moko na arrêté wana akoyeba na ko uniformiser o ezali ba frais scolaires et je vous dis que ba frais scolaires wana ekozala mbongo moko ya muke parce que toyebi ya de cela 2 ans ba mbongo to banda ko futa ezalaki nango ba mbongo moko ya muke parents nyonso ayebaki na kofuta ba mbongo wana lelo oyo président Félix Tshisekedi aye na gratuité o ezalaki na constitution mais pendant 18 ans yango esalamaki te tango aye ko appliquer yango tomoni application yango mbala moko batu mingi bayaki soulager et bana oya mike na ba école primaire bazali kotanga te bato mike bana mike tomona mono bazoteka ba mai bazoteka biloko ya ndenge na ndenge lelo oyo na nzela tomona subana na mike te bake classe mais eloko nini tozo déplorer na kati ya sango que batu batangi école primaire tant moi na 6 école primaire ake na secondaire bo fixer ba $300 wana donc moi na tika na classe yango wana nde mokonzi ya mboka lobi que makambo gratuité avani na noni azoloba te mais azotala tanaki fa basola ngambala non ndenge za wana masolo bango basola ki to ebite mais je vous dis que sur la gratuité bango mo pe baloba que lelo yo toko soutenir gratuité donc bamoni ke bazaki na mbeba batiki ba fayulu batiki bango cho l'écoute asala ki conférence mo alobi que baboyi kozala escalier ya ba opposant baboyi kozala escalier ya ba politicien donc fayulu na batu ya FCC basala makambo na bango na ndenge na bango donc wana penza en tout cas na place wana bando manipuler no basango bango na sima na bango bando manipuler bango to muna ba pesa bango mbongo po bakoma tinda ba niveau to komaki ya musu bakina Brazza baketi na Angola koluka ba président par rapport koluka kokwesa mo amboko bango moko bayebi bango moko bayebi conscience na onde na ba conscience na bango moko isala ngana ko loba te mais bango moko bayebi sika nini bazaki kozwa mbongo pe sika nini bazaki manipuler mais je sais que bazongi na conscience na bango esali lokola baza bato na nzambe basengaki pe pardon même abe chole balobi ke ndeti mona mboka mokonzi mona mboka Félix Antoine Tshisekedi ndeti amikiti c'est pas na bango non amikiti cité Fachi Beton aza président moko amona musika ayebi kosala nini diplomatie moko ya oza ya haut niveau yango wana alukaki bango azongisa bango na nzela ndenge eza wana abandai nano komona atinde na délégation epa ya mbongo ambongo ndenge eza wana bakebisaki ye et puis pape ndenge eza wana ayebi makambo oyo alobelaki mpe bango alobi bino ndenge eza wana il faut bosoutenir mboka ekende liboso bokosala opposition te mpo na kosala kaka kozala influencer na bato alors bango moto bamoni que makambo to banda osala ezaki malamu te même tourner oyo bashole basalaki na libanda ya mboka gende cause eza te eloko mwa malongo ezaki te yango bango moko bamoni ke ndenge tokebo eto wana soutien te tika tozonga na biso kaka na nzela yango bazongi na nzela mwa mboka mikiti cité non président Félix aomikisa ndenge ye aza président na signature aomikisa na ndenge nini ye aza papa asangisaka ata mwana oke gauche oke droite mais ya koluka zongisa yo na nzela soki oboyi na yo nde atiki yo kende mais lokola ye aza papa asalaki rôle na ye azongisi bango na nzela bango mpe bamoni ke baza bana bazalaki na erreur eza lokola l'enfant prodigue oyo tomonaka na bible asengi papa bozwaki abebisi mais ntango azonga ye pa papa asalaki nini ayambaki ye kaka eza ndenge moko Félix azala motema papa ye nde aza papa na mboka na biso Congo na minute oyo yango abengisaki bango otali okotala nini koloba batabalamuka nini na bata FCC par rapport déjà mambo ezali kokende yango malema est ce que l'élection tokokende élection mo mapona moko ya bien par rapport basango nde bandimi na bango moto mokonzi mboka nini mais tokokende élection moko ya bien élection oyo ekosalama nano esalama te na mboka na biso Congo baza na kimia toboyi te opposition il faut ezala mais opposition ntango osala yango il faut ezala opposition moko constructive oya na baide ya bien pona koluka mboka développer peuple asepela koya na opposition te pona tomoni bango nde baza wana bazoluka basala opposition moko pona intérêt na bango personnel je vous dis que soki bango bazui même pouvoir makambo kutu bango bazoloba bakosala yango te tozomona président Félix azobima baretombe ya bavoyage wana ekomonana oyo fayulu aboyaka mais c'est ça diplomatie ya mboka ezalaki ya kokufa mboka ezalaki na libulu donc esengelaki mboka ezonga na niveau moko normal mpe to décoller
Donc ndenge za boye Félix azong sango na niveau moko normal pe kala mingi te tozo décoller. Tozo vanda kimia peuple congolais zana na kimia zana na patience soutenir mokonzi mboka na vision oyo azana ngo na ba idée azana ngo. Toyebi ke makambo yokende bien pe ko simba mutu nyonso akosepela. Mutu nyonso akosepela poto kabwana biso na yo dossier ya Willy Bakonga bat bazana éclaircir na ngote bat bazana so balolila. Willy Bakonga azali banda to kata prison. Bon, Willy Bakonga normalement sorti na ye ezalaki na ndenge moko ya malamu ti. Donc sorti na ye ezalaki sorti moko donc toko benga ngo irrégulier présidentielle c'est pas comment non toyebi yango ministre ya justice ye moko a instruire procureur général a instruire a instruire conseil supérieur ya magistrature a lobby il faut balandela procureur général oyo ayebaki na ko signer sortie ya Willy Bakonga sortie wana eza irrégulière eza entaché na ba irrégularité ebele il fallait apurer peine na ye Willy Bakonga la minute oyo normalement ba ki faut zonga na prison grâce présidentielle ou tepane bon grâce présidentielle wana oyo mokonzi mboka signaki depuis le mois de juillet ye mutu a signaki a signaki pas moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi a uta na mboka mais toyebi technologie za ko développer bakoki pe kozwa liste wana bakende yango basali scannage bazwi basali bamakambo bakoki kosala pe baglisse yango normalement Willy Bakonga ndenge ezalaki wana ye normalement azali na grâce présidentielle te eza bamaniganso basali pour que ye abima autilize bamoyen ebele toyebi même justice na biso yango mokonzi mboka alobaki justice na biso ezosalama na ndenge moko ya bien te biso pe population tozosepela nango te on doit changer oyo ezali vraiment justice to appareil judiciaire na mboka na biso Congo pour que justice ezala la justice moko ya bien bazoloba la justice élève une nation tango makambo boezo salama mboka ekotomba ndenge nini mutu ayibi mbongo ya mboka malgré bakangaki ye nango te mais azala dossier moko ya munene oyo ezozela ye bon tozokaki ya kimi tozokaki aza na prison wana na toyebi te tozo yango avec beaucoup de réserves mais c'est que moi je sais ministre alobaki Willy Bakonga place na ye ezana nous na prison message ne repesa ba diaspora tout ba Holanda biso na ministre bon tolobi na ba diaspora baza bandeko na biso basunga oyo ezali mokonzi ya mboka na ba idée aza nango baya kocha loboko na oyo ezali na pate parce que tomona yango ba diaspora ya ba mboka mususu ndenge baza kosala mboka et avancé notamment na ba Mali ba Sénégal tomona ndenge ba diaspora bazo soutenir oyo ezali vraiment ba gouvernement na bango yango tokosenga pe na ba diaspora olie ya kosulobaka lobaka olie ya kokritikaka boya bosunga oyo ezali mokonzi ya mboka parce que aza na ba idée moko ya bien bosunga ye mboka kende liboso et tokoyeba vraiment na kozala malamu. Merci. Todo continuer mission micro baladère par rapport ya basango par rapport ya Willy Bakonga todo sur la mambebele todo na biso na base biki rouge todo sur na ba combattre à IDPS todo continuer na 3W Congo France. Merci mon boss. Todo continuer na biso na base biki rouge les autres sur na biso na ba combattre. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste Congo France. L'autre fois tozalaka bondo boya be chole boboya ki be chole boboya ki be chole bolongola e fa longola sultan mais le losko be chole mokonza mboka bakutani basolole bino ba combattre bo pesa onde te mais faut boye baka mokonza mboka aza pasteur rôle na eza ko bongolisa bato donc ndenga aza pasteur rôle na eza ko bongolisa bato donc atozaki ndoki pa fachi beton okobongwana donc akotia maboko vraiment obongwani o changer Ochanze meskoto ochanze basango bakutani banimi lelo moto mokonza mboka tsaki na nini ke pour mapona mekende bien bino sko ya vina bino par rapport basango par rapport bango moko bani basangana kina FCC bango basangana kina lamuka bino momona ngo ndeni skonde batiki lamuka na oto oyebisa yo mokonza mboka aza pasteur rôle na eza apesi tellement basango affermissement donc affermir bango donc balaki suna choité matière tellement bazwaki ya pasteur apesi bango ba mateya ya bien mamoni mo été ba changer oyebi tokolo beloko moko na koyebisa bino loko moko oyebi basango à l'époque tant que régime passé zalaki monsieur nani Messena Hippolyte tant zalaki donc basango babima na terrain tant babimi na terrain bango bazalaki soki 20 mais na sima na bango tozaki ba millions wana ezaki nde biso batayi DPS bango bazaki 20 mais na sima millions biso tozobata na sima wana ok biso nde mutu tobana osala force na bango
oyo ka basango basala kinini basala bango ngonga babetaki ngonga biso tokoma okota tina bakiti biso moto besi ngonga donc yango salaki bango force siko batali biloko wana bazo analyser balobi lelo soki to meke loko to salaki wana na régime oyo ya Faci Beton donc ya UDPS tokokoka te po batu wana bango nde mutu bapesaka biso force siko bango mutu baza na pouvoir donc bakokoka te po biso nde bakolo makambo wana ndeko kombata aza mutu moko donc pour comprendre faut joyeux temps et yango mona Faci azosala politique moko donc pour comprendre yango faut joyeux temps biso toza capable to fandi na église ozosala messe to beta no maboko longo bo ranze marche biso pe to koti na kata marche wana to marcher na bino longo mais nzembo kezala kaka Faci wumela mais bino boza liboso biso pe to ana sima to yembaka nzembo Faci wumela so moni bandeko na biso basango bakutani na président de la république atali si bango réalité belé ni bazongi si soutien na bango bazongi na malini maka nzambe te fo bazonga na makambo nzambe oyebi lelo na tango ya régime passé bato ebele bakimaka catholique bazonga catholique mpona nini catholique alagisaka bonne foi alagisaka volonté moko ya malamu basali na nzambe mais lelo tozoloba catholique perdre bato ebele donc eza église en général parce que na kati ya église catholique il y a des gens au bazo sepela te na makambo ba sepela te na makambo oyo shole abe shole asalaki to pe cardinal Ambongo yango président de la république Faci Beton ayebisa bango te fo boza modèle bino boza batu ya kote ya kimia donc mais bino soki bokomi ko semer trouble na mboka boyebi oyo ke ya lobi parce que IDP so bomonaka na balabala na saba nzete bomonaka bango batelemi bongo soki boseme trouble nini ekosalema na mboka ekozala lisusu to ekozala te mais surtout lobi bongo mais tout le monde a gratuité bandaki secondaire bandaki nani na primaire après tant ba mambo e bandi ba beshole na batuna yemba bandi mambo nini gratuité mbamoko ekwe tina primaire tant ba solo liponi bazonse quand on sortait mbamoko quelqu'un na primaire après primaire ngo gratuité ngedaka na mwa kebaki te tina oyebisa tina ministre omoni ndeko nanga bato bele baza lelo paniquer na ba réseaux sociaux lelo zo jouer rôle moko ya munene ezo diaboliser bato ze manipuler ba congolais lelo tozolo baboye ba pour parler et continuer donc kala mingi te boko mona arrêté ya ministre donc Tony Mwaba a publié lelo même bato baza na kati ya union sacrée ce n'est pas tout le monde a na bonne foi ya ko soutenir chef de l'état. Donc, ce n'est pas tout le monde. Mais, pour parler et continuer, Faci alobaki na pouvoir na il faut éducation et zonga ndenge et zalaka à l'époque. Kala to bana mona muta ko wuta Brazzaville ay ko tanga muta zo wuta ba payer belé ba Rwanda tout ça là bazo ya ko tanga na Congo. Mais biso lelo to komi ko kendo tanga na ba Rwanda to komonda monite ke ebomi pona nini nous-mêmes les Congolais tozo boma. Alors, pour parler et continuer, je crois que l'État, l'État zate. L'État, beaucoup de gens qui zengi lelo 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je vais décider donc mutatel melarae azate. Pour la gratuité, vraiment, je vous assure que les parents, vous allez na kimia, Faci Beton aza pour le peuple d'abord. Donc, ayeko ça le peuple mabeta, ayeko ça le peuple, ayeko cha peuple mbelité. Donc, beaucoup mona ke arrêter ya ministre ke bima pour la gratuité. Toye ba soki ba ko futa ba monta moko mike pour tout le monde. Lelo na kondaki ko komisa la fois passé ba cheki moko ba banda ko lala na balabala na ke komisa ba on a gratuité. Ba cheki ba sepeli ba lingi batanga. On comprend lelo zo mona niveau ba cheki to pe ba kuluna na nzela ba éliminer. Pour nini gratuité ça pour na fatité mais ça pour nous les Congolais mais babundisi yango ngana lo bango toujours sango ndenga zawana napesi bango d'abord félicitations pour na kozonga sima kozwa conscience mais sango ndenga zawana lelo yo yebi sango afutaka minerval te sango atanga ofele gratuité wana bandi pa banani baba sango nyonso tu ya yezala ba pesaka alors pona nini te ba congolais mususu po bango baza ba congolais basunga pe bandeko na bango tuna wataka combattre ya IDPS ba sango ba longwe na mambo ba FCC Lamuka kuna batikali FCC na Lamuka kuna ba komisa leader na
batikali na FCC la mukana ko batikali Martin Fayulu Monsieur Kabila batikali na banani bashada kuna bakomisa nani na bango nani leader na bango jusqu'à maintenant na yebite mais faut yebake Monsieur Muzitu Fayulu déjà bazalaki déjà batu ya Kabila depuis kala so monaki bango bazosala ba marche wana Kabila azalaki te bato ya PPRD bazalaki te bato babanda ko bimana ezaki ka bato ya PPRD bato ya FCC mais lelo nde sikoyo tellement babimi na poasa donc leader na bango jusqu'à maintenant ezaka Kabila yango monaki ke tango basali marche bake na nini na tango basali ba marche pardon tango basali ba marche bake na stade 20 mai on comprend tango bake na 20 mai na azwaki parole muta azwaki parole ezaki Shada donc FCC ndé leader donc lamuka en général bana na kata FCC les obéta ba marche chaque marche au pesa mon conseil ni par rapport chaque marche ba ko sala mbou les obéta chaque marche pas comprendre ka message en Nzambe omoni mbula tango betaka mbula ejoua ba rôle ebele mbula ka ndenge zana ebebisaka makambo ebele bongisaka pe ebele amsuna ba marche na bango bazo sala wana parce que il y a des gens na profiter pe na kebisa ndeko na biso na bende mwa matoyi ndeko na biso honorable Martin Fayulu akeba asimba touche parce que bato azotambola na bango ce sont des gens oyo babomi mingi ngana tozana na Congo toyebi donc bazoluka ba profiter na likambo moko boye po basala ba crime moko boye tout ça là mais kolo pe na bolingo na ye tellement fatia za Nzambe message ebimaka avant comme président car comme président fatia za Nzambe yango ozomona ke mbula wana ezebeta mbula wana jouer rôle nene parce que mbula wana elingi bango te soki bango baza mayele ba meka comprendre que mbula wana ezebeta donc biso toza suna nzela te alors baluka babongo la mtema pour makambo fongamela bango. Merci ndeko. Merci. Élections en 2023 donc Fachi aza toujours président donc nous voter tous autres travailler fort hein biso to travailler tout monde ba parlementaire debout wana batu ba kansa le roi Fachi ko zwa ba voix na urne na makasi te biso to bosaka to banda ko bosser deux cas to zwa kaka pouvoir mba ma to bani ko sa propagande batu ba yeba te so y a certain chaque parcelle batu IDPS bazali to bosser fort donc to lingi le roi kadi mazali wana akoranze ba élection moko transparent ya malamu bokomona ke kadi ma c'est un professeur bokomona ke Fachi président. Merci na de retour balanda biso. Merci na batutu balanda 3W Congo France. Merci na mon boss Monsieur Di Pumba. Merci na batutu balanda biso mame milinze mamonte ma tous pepele ambeto par rapport au sala baladaire par rapport ya citation ya gratuité ndenge koma ki na minute oyo après basango ko bebisa après basango ko soit sololi est-ce que bazui conclusion monga bien par rapport aux autres gratuité zonga bien venu domdo mona bokine bekol bo filmer bazo benga na bana est-ce que lelo to kendeli sous kotala après ko solana bango rencontre ba solola ki est-ce que bana ba otanga bien par rapport ya mboka na biso za posa avantage ya mboka na biso za posa te mboka na biso bana musuba kotanga te bana musuba fazia bana musuba bote gratuité bana no so batanga. Merci na mon boss Monsieur Di Pumba merci batu balanda biso ngana mino kutani bala sima na babalade na bemission oya pona koluka ba intérêt o eza ya mboka na so oya malamu tokoloba ya mabepe tokoloba o eza ya bien tolobi ya mabepe tolobi merci ngana mino bala sima ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com